tozalaki biso nde tozalaki ba club nouveau tozalaki tokuta ba 12 apôtres tokuta donc via ngaki click faut bosser la click mo boye même na mutazaki na secret na yo na via yebiseke bona mutu to na makamba via masa ba yebi donc via la ki atana azana ngota obimisa petit Jani na sebennement na beta na Ecoforce o soka zalaki nangana zalaka ka toujours ko adorer nanga zala toujours ka pembe nae absence nae mankaka biso tout et mo va na parler bozo tala nini ba nous plaire donc tolelaki kaka ti lelo to ba no lele kaka miaka na milele comprendre wana père na biso bien ba fana victoire ba ida biso soutia ba na via dia mutu moko te ida biso tozaka na ba pire qui vendait ni na studio moi 500 moi 1000 et bimi pour ta la studio tout ça là toujours travailler na studio bien ba qualité bien quoi donc voilà c'est ça quoi cher ami des retrouvailles pour tous à l'espace du parc Virunga chez Mama Dina Bikembo situé au numéro 10 de la rue de l'Escouvrier 95 200 Sarcelles en région parisienne. RRD direction Creil, descendre à la station Gare des Sarcelles. Prendre bus 270, direction Villers-les-Belles, descendre à la station rue des Fers à Cheval. Espace Parc Virunga, votre cadre de restauration spéciale grillade, cuisine congolaise afro-antillaise. Ouverture lundi, mardi et jeudi de 17h à minuit. Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 11h à l'aube. Renseignements et réservations au plus 33 9 55 18 08 68 ou au plus 33 6 12 79 28 74 ou encore au plus 33 6 95 12 64 77. Adresse email julesbikembo@yahoo.fr. Bilei ya bana mboka, ntaba ya kotumba, ngulu, dindon, poulet mayo, poisson tout modèle. Ya kotumba, détente, vraiment cool et en plein air. Oyo, bazanga kate. Espace du parc Virunga, chez Mama Dina Bikembo. Kembo nankembo. Honnêtement, après si bino mbote bisika bozali vi émission na biso ya tam tam du moment tozo koba sekokoba lelo tozo yambela bino l'un de meilleurs solistes ya mboka na biso oya ningisa pe abinisa bo yo ka na son après na kokota pona pesa ye mbote. Merci beaucoup Nebouchi Olanda déjà son il s'agit bongo ya Jani Mangoma soliste wa Binisa biso na Congo webi déjà parcours mwandambo mais to approfondir le sous parce que a to beta masolo ya tam tam du moment to beta le sous masolo ya nord en plus le rôle est masolo ya partenariat na studio NJ il y a Serge Kabangu donc to beta en ndenge ya world on peut déjà inviter nangai bonsoir et bonne année. Bonsoir Dembo, moi ça m'a ndefou, bonne année à toi aussi. Merci beaucoup. Comment on sous na CPLI, comment on vraiment na CPLI en plus ba fan non vraiment Bander Ozela, ba fan ya Victoria, ba fan ya King Kester, Bander Ozela bino vraiment koyo kabino parce que ça fait vraiment longtemps. Jani Mangoma to kota déjà na kati ya CG na biso faut ore la télé biso parce que mingi ba yebi okara na Victoria.
ceux qui moi ancienneté moko ezali to moi crête moko lega quelque part ceux qui ezali on a vraiment meki ko hein ko yebisa biso lisusu pour ça la bien et ça ma solo monsieur beta maravin et le bon maraté mais au moni ko bosana ko lobango vraiment au tracer on bala mort pour au ceux qui ça bon en tout cas Jani Mangoma nga vraiment na mona parler nga na mona parler na uti na banina na quartier na uti na linéa fresca na Gimbatseke. Après tout ça, le mouvement national master na quartier 13 dans Njili, Las Vegas. À partir de Las Vegas, na Kenaïna, na Silisi na Ina, puis vient na Marquis, vient na quartier 13 na PC Moté, ya izwanga mingati na Victor Eleson. Donc à partir de 2000, na côté Victor Eleson, na sisi formation wana type na ba mikili. Donc na moi na Vikitolo. Donc so il a bien comprendre bien. Stage non il y a Ina aux voit qu'il on a Victoria donc il na si sinchik na sali stage na bandi maman na boulot et puis na zuvi maman na zuvi ozomo ateke na zuvi ozomo na rien. Merci beaucoup il on comprendre pourquoi bozala teti na ngana comprendre le mot pourquoi bino surtout bana Victoria bana King Kester bozala teti bomi boya rabino na bino biso na biso moni so mutu baba basala ka guerre naka na hotel so mutazobo ya mutaka na esika yuma donc biso to ala na unité mo wa osaka na tito lingana fort na odi na pala masa na fazi na dame badia gaya siko maso ki na fingi ba masa o boyoka na raté donc vrai yuma to na bolingo tandi toza donc toza na tilelo to complet to kutana to ba tetite donc to tangi to leki na bande l'école biso tout ni to ba gradué to ba licencié. Donc vraiment voilà quoi ba kitete za na cadre ke okobo ya mouvement na bisoté okobo ya PV na bisoté okobo ya massa moroté mais massa azobo ya massa na kati ya massa c'est que yende yuma vous comprendre voilà quoi. OK merci beaucoup Jani Mangoma en tant qu'ancien groupe Victoria mais quand peu ko c'est la biso moi histoire beta biso histoire Victoria ibanda ndenge nini imo king denga expliquer bino masolo Victoria ibanda ndenge nini. Donc bamamba Victor et banda et bandi na wendwa et na polo kamba wendo koloso faut préciser na bandi na wendo nani ba wendo koloso iko et na polo kamba na Kinshasa Braza tie kititi na kacha kin donc voilà et bandi na wendo pour Victor za orchestre dia tangwa créer en histoire ils a belé donc wana faut kanga ba delokela ba signora de patra homo ba expliquer source pour nga pena na kati nga na koti mouvement na 2000 donc naza première mission ba recruter à part longue histoire donc après longue histoire nga Michel Bosso bazwa mais histoire yali histoire vraiment il faut tout nande ba vie bato bazali Bosso ba expliquer mieux que nga voilà yo histoire à Victoria Bandi aux 40e soliste oyo ou comment qui na kati ya Victoria na mouvement par rapport à ba oba les cas déjà vous avez 10e 8 kilos, mongolais, bongo wendo, vio gilutula, wile bondaki, pauvre Zozo Malaba, paix à son âme, nani susu. Soli c'est valé nga rose à la moins 8e, 7e ou 8e soli c'est après nga pe munaki na clôturer. Merci beaucoup. C'est la personne Loro ya Kilbanzenza. Au Nixia déjà monde. Mais la personne Loro ane sala bien. Juste moi là. Fungwe la caméra. Wane zavma pour nous sala plaisir. Hein? Pour nous sala plaisir. On a vu dans Serge Kabangu. Qu'on sala plaisir. On a Mimi Love Bungu, ma sponsor officiel. Maître Mississa Cortel, pas comme les autres. Hein? Bobby, le patron de tous les réalisateurs, Yves Genda les descendants. Et pour nous ça bon plaisir. Gratelenga Missa bien poli. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Gianni Mangoma. La moni misapinez a toujours impoli. Misapi etangate, vraiment moutoune etanga, mais misapi etangate. On les a qui pour na la plaisir na jus d'orange, la princesse du trône et silence d'or, HK. Dans toutes nos questions, quoi, on a poto. Poto biga misapi na poto, bakimara. Yosko, yoro se retrouver na poto awa. O kimato ndenge nini. Histoire vraie, hein. Ezate que o betanga 12. Bon, moni. Biso na mouvement na biso toko sarate a nga banana ota mouvement na ko sate et puis voilà tia daya atikala ko sa jamais dans tout baga toujours vérité biso to apoto nde baba to kima te nzamba sala mamnande na ebogo mbina na attendre la fin abibina donc awa tikita ta vita mema biso boye to yeto biso Olympia to ke Canada ba masa msuku to comme Canada ba tie déjà poids ba boulega après Canada ba ozungi sa biso kini bakima eta tozongi souffrance to bando préparer ba studio via Diekin abi petit na die sala 2 mois na ben na bala montant na ya na zubino bongo to kita abi ti 2 mois aye aveto kita ka to kangisi ba plan ba 15 ça 50 valises et bi ka kini ala ka elamba ka na boye ba Argentine pe ala gi aye bon petit nga na die susu na deuxième tour na troisième tour era ya tuni petit oso doki yo so sali bdo azotu na no so doki bon nga na zo doki no ke na ngwapi mais to aller na chance tant to yaki to ginda ki amien pour nous renouveler ba mikanda wa to mizo yaki da ba récépissé depuis en 2008 to aller dans banque to yaki da na ba doki mais pour nous renouveler bon bah expliquer biso ninge ala te to yaki poto sika mutu fallait bina ba biso ke so renouveler 3 fois ou futima balar ba tembre uzui une année après 2 ans mais ba to ba kwangolo bakanga mwa mutema ba fungolela biso GT après 20 ans waki akinde ko umela erazongi ayebisa biso bina solo limu na mutu aluka elo nzoto pour sala mwa bien ti ba viatika biso tina tansuka tuzaki na ye tongo midi pokwa nde bat baloba ke to kima mutu mwa kima te na Victoria mutakima te mutu ka longwa te vous comprenez. Juste moi na bendelange longa Gianni Mangoma s'il te plaît réponse oyo est vraiment très capitale donc yo se reconfirmer que bo kima te vie atika bino volontairement si na ba pena donc devant Dieu quoi moni dans na roko c'est la puis oui m'a muté quoi vie atika biso atinda bina petit bodi luka bankasa et puis ba massa tout ba benda bankasa ba masolo pe comme avril ya moni donc toi là toujours m'a biso ki na avril pour to silana na e bien to sila yeku tumtasilana na biso po ça na eti lelo ya laga vous comprenez si le tarande ti lelo les 13 bo déjà si to causé et mon ba image zozo nga zo ça moi passe na mutema mais bon atika biso to banda ba via wa to komana ba enfants donc masole fungama kwa na mutema mo na atika biso mutakima la te Suko yona sacré kimana complicité ni bozala na parce que dans ceux ba moni album single ni nyoso tezo bima bozaka bino mbali expliquer biso na complicité ni bozala na bon moni na parler tout ya ta mususu père alingara li fantôme boye bien la famille tout ya na leki ta mususu vous comprenez ngana e makile kutana et depuis to kutana na kin ba biso to ambaye na mouvement quoi tokutana to ando travailler déjà ba minuit o atamsu bo videre bozongi parler bo kangisi presabi non kangaki mana kangisi vocal wana fo yemba to kangani pe to travailler tant super na ba plan papier singa kaninga la chanteur na guitariste moi cohésion ni sala bien tilelo ya on a biso ki toi famille toi na ba problème te ngana vraiment courant ya bien izalate ko ba msuba mabako mama sina mobali yango bakangana trop yo sotelenga premier ngamla ngana tuna keso wana mais yo sotelenga premier non ba vraiment on va parce que to kangana tozaka tout le temps donc passe nga depuis ki chassa ya inga so na belita muso atiki parler na yeshinga ayi kipenga boye ba c'est quand toi ba célibataire atiki pina parler na yeshinga na boye izaka ka makile kutana makila vraiment kutana tozala bien même si mutalubi songi mo beto vana toloba ya tala beto bimso pena na écran ko ya lobi boye pona boye olandeti wana ba fo ba plan wana ba fo ma tina kwani zo comprendre. OK donc on va se rekoba tozoko ba se rekoba yebisanga na héritage nini héritage oyo emené atikela obetela tolonga mandi na bo Gianni Mangoma via atikela héritage
Moni ba faire musuna ngolo ba ngote. Mais il faut le ba oza tam du moment. Na la dernière minute via va daé aibsenga ba faire. Puis ba faire en ngope na lo ba ngote pour itikala ka ngana mutema. Dernier jour tant na okebeta studio na okebeta nzembo ya nzembo mo eza na kati album ya album ebima to bakanga. Abeninga mpanzi a dit ma bi petit na ngai nga zo daé. Skote mana la ki pressé na kebeta guitare. Abinanga nga nazo daé alobi mo va faire mon abino après to kozango après yo ngo daé déjà le rôle la sobika ki o daé je souhaite habiter nazo daé. Vous comprenez? Et puis ça va faire belé mais non zilana no itikali 5 ans pour na lo batu. Lelo na lo ba rien pour lelo ya mukolo daé ki donc secret na na gardaka mutema. Natala ka muna fils mo abimi kuno ngabo na boy o kingani boy na boy o nan me batu tout na mouvement ba ebi jani mango mazaki nani pembe na vie mutu na mutale na rôle na e pour faire ko ya ko bagé petit ebi mouvement za mouvement na biso de ok ne suku na ebi mouvement donc ya la ki abi ko flatter musicien vous comprenez ce que yo se ba flatter yo au monde ka ki via pesinga confiance do ngande mais ok ba biso nde tozala ki biso nde tozala ki ba club nouveau tozala ki to kuta ba 12 apôtres to kuta donc via ngaki click faut bosser la click mo boye même na mutazaki na secret na yo na via ibiseke boye na boye bona mututu na makamba via mututu même mututu te peut-être pendant va na période au monde ba masa msusu kuna biso to vandi to beti pe moule chapeau pap na vie donc to mambe belé tu mambe be mais les autres mo na raba masa ba ma lo ba boye na boye mais bon tina kwa nya bon ba boye na boye merci na ndeko bombeli biso. Si on a besoin aussi la biso moi morceau oyo ya bande olinga mingi oyo c'est que era vandi fa ba Jani betelanga loko wana en tout cas ngana ndo dame vie l'art na sebenmo na bana ba jour na okitakin na bet na kinde betelanga tina tom na sebenmo na ndo beta so na betango kaka via tazagi na rien dans fois luka changa sebenaki ya nzembo nini ils ont dit au moment où après il y a changé tout ça moi on dit mais on habite c'est bien non il y a qui Sebeno ala iso na betiango depuis hier aza mourir à guitare ndo linga guitare solo trop na guitare accompagnement so na beti sebeno ba masa ba ebi donc via la ata aza na ngota obimisa pesi petit Jani na sebeno na beta na Eco Force o Sebeno via bano le lango fort sebeno susu na beta na sans préavis ezala ki ba sebena ba andolinga na ngoti ba sebena ba peta dimi beti plan moko ezana moi phrasé etikali na teta batu bilo via andolinga mwana comprendre pour nous rendre hommage donc il enseigne vraiment au long la lunette hein moi 10 secondes il y a silence parce qu'il a koufaki lelo les 13 là vraiment eza émission et ça la major emené à koufaki moi 10 secondes pour na hommage naé pour na se souvenir vraiment naé parce que c'est un père des enfants en fait. Donc atiki bana atiki bilembo. Merci beaucoup. On le bara sincère condoléances parce que équipe Mobimba tam tam du moment toujours les là vraiment là-bas na Victoria en plus les 15 tozawana tokutani pour nous rendre le sous hommage ensemble na ba musicien na mususu
na ba musicien ya mususu lokola ba do lokela ba ozalawana ba Tony Ambrosio ba ozalawana ba Eder Meita ba ozalawana ba Mulo Scanto baza tellement ébélé donc bo mona bango wana na ba fan nyonso tout o bande olinga Victoria malgré bo palanga na le roi via kenda mais bo ozalawana vraiment les 15 pour na ko rendre le sous hommage au sala bien 6 ans à vie ceux qui avaient que azaki na sima ya caméra ou bien atila ki caméra cachée moi liloba nini o lingo yebisa ye na ono surtout asali na vinao babi ke caméra ya ngoyo atila caméra cachée babelo baliloba mo ke pona King Kester autalango o lingo loba nini en tout cas nenga baliloba mo ti nenga bani wala lini fulu ngalineti nenga bani malube belé pona anobe un enfant na qui donc on a la qui perd na ngai ozo comprendre tala ka mutazo dans ligne pas azwanga na dans ligne pas a former nga et puis a memanga ba mikili et puis donc via mutu quoi il faut moi ma dona comme mutu na kati ya batu donc nzamba sala toujours à travers mutu asala à travers papa na nga butanga aisala à travers papa na ngai musicalement King Kester mené à soka zalaki nangana zalaka ka toujours quoi adoré nanga zala toujours ka pembe nae absence nae mankara biso tout et mo va na parler bozo tala nini ba nous plaire donc to lelaki ka ti lelo to ba no lele ka mia ka na milele comprendre wana père na biso fala zala afongola biso G afongola G do agaya pena afongola biso G to koma batu pona ye soki lelo to vandi boye tamso ya ona mbena na masina mbe pe na ngasani combien de guitaristes pe bazana kinta musu ba l'équipe ba biso mais après ça biso chance wana abe petit na mabino mikili na utika bino asala ngo to ando vanda na ye lokola papa nyonso avanda donc nga vie alambela nga semoule King Kester alambela nga na moule to tindule na parler na moule donc président auto asala ngo biloko wana tout ça vando kanisi azaki bien azaki vraiment bien na vous plaire merci beaucoup siko tokotama na Kijani Mangoma ndinga poto vraiment tokota ndinga Kijani na monaki déjà ba nzembo eza mwebele eza déjà ba yibinga ba plan oyembela ki Alexis Yamamoto na PC ba moto sika zali na Tindika mais on a comprendre pourquoi ba nzembo s'éparpiller na YouTube tantôt studio tantôt yomoko tantôt en fait tous un projet ça toi na 8 chansons moi désordre na rôle bango vérité zala ki pona kobimisa biloko to eba na unti fallait ko créer ba YouTube fallait ko créer ba compte wana no support tout ça la compte na biso ba blog zonga la biso mais bato ba promettre biso ki ba produit biso ya mambo sali clip bo sali bo projet suki na nzela to comment ko ça ba mbuna ba effort na biso tout ça la clip na Marc Jacob tient la compte na e bon voilà tout l'année là tu suivez Zali tout ça la générique ba blog wana tout ça quatre album héritage c'est album na ngamote album ngana masa na ngapichuki mana vous comprendre mais mutana ba nzembo na e vous comprendre donc mais tout meki ko ça là tout tiama ordre na micho ba nzembo etikali vraiment au monde qui bima bien to bimisi déjà Tindika générique ezo beta déjà to bimisa ki ba ibinga ba plan to bimisi na déception Jodel Boakasa après to tikali na nzemba vi na ngami fune to tikali na nzemba vi Jean Bakukas to tikali na nzemba Adolphe après tout ça là hommage moko to imba na King Kester imba surprise ali quoi pas de bayo kango na été so na bosani ya banzemba ngo presque ya ngwana mais tout ça sous na remix mo to ça la kalati ya générique moko à 3 minutes mais wana pina bozwa biloko tout wana ezobima nzela moko tout donc d'ici 2-3 mois biloko tout ezobima njembo za na producteur na yo ngo to nde to album meza na producteur na te bala rebima na poche na biso moko après na bateau to me banzembo ba soutenir biso parce que bato ya bureau ou bien ba fan na Victoire ba ida biso soutenir bana via dia mutu moko te ida biso to za na ba pire qui vendait ni na studio moi 500 moi 1000 et bimi pour ta la ba studio tout ça là toujours travailler na ba studio bien ba qualité bien quoi donc voilà c'est ça quoi ba toto mil banzembo bazo aider biso mon peu to ko telbo na poche bénédiction quoi to tikati pour soto tiki comme va VP sanini et dai
donc ya on aussi ngaka ba fanatique à Victoria ba fanatique balinga vie bo sala ba critique et a bien pour tout changer p mais surtout bimisi plan bon mécanisme que au soutenir et ça la bien biso mo pe lo boko ebikati famille ki awa bo mais tellement musa na biso to lingara tozo continuer toujours na passe na biso ngoto tikate sur Victoria etikale panani mouvement pour ma Victoria etikale panani pour yo bozana na kimana adelokela ya betani njonjing Tony Ambroso na côté na ige chopé kuna na clientko to suis sous ceder mais il auto misa générique na ya ujana donc mutu na mutu abeta ba plan na ndeni na sur pona ba kombo ya Victoria etika na maboko nani non Victoria etika na pocha mutu to abeta na Victoria en fait to kabona appétit ndeto atara donc samedi aux alana les 15 aux alana au mona biso tout banana ba vie ou bazali boso na biso ba tout presque na suka na bengango vrai Victoria parce que biso to beti album na kati Victoria Eleison ozomona à part ba maso pe bazana kin bazo défendre toujours combo ya vie ils appellent ma BT mais il faut pas reconnaître que il y a des doyens il y en a bateau ba banda masolo biso pe to écouta ba vie to écouta ba wile bondak ba ko kuta pe ba ancien lisusu respect wana na ezoki maman mukie na ba to vandi na bango vraiment te biso tant to aki okota mouvement to kutaki yaya leki aza leki mais yaya zo respecter pe leki na oyate parce que nga jani mango mana eta musuna biloko asikana manke ade lokela bien wile bondaki biloko on a mona oka papa ba masa na biso ba koti sika en tout cas ils ont ça la propreté toza famille moko leo na woza na guitare nga tinda guitare na kin na woza na mwelo na tinda bonatali boboleka na télé bo ba mama mabe pona peut-être biso toza ba anniversaire na binoté toi ba doyen toi ba ancien tous à l'esprit moko parce que biso tout au défendre king kombo ya emene ya Victoria eza na ngwa mutu na mutu panzana ti mais mutu na mutu komi na temps so azana posa ça l'album na album na mutu kanga zati mutu na mutu na projet na mais biso tout aux na kati ya Victoria to panzana ti tout a vraiment au grand complet. Merci beaucoup. Tout cas, moi des questions pour la tout clôturer émission na biso. Bambote na Joe Mary, bon organisateur il y a soirée vraiment Bambote ici vous allez. Na ina comprendre le mot bolanjembo ya baibinga ba plan. Siko ba plan ni baiba. O baiba Alexis Yamamoto. Ti lelo na ba peta to tunie o te tuna Jani Mangoma. O tout donc il y a tindanga ka pa batum. Si est-ce que expliquer biso bien ba plan ni baiba Alexis Yamamoto. Te mais moni tant ça la chant ou expliquer que lutu na fouchette na mbeli bilo te bungaki mais ça ba chose na lingala na biso to be en plan même chaussures veste to be ngango ya ba plan donc Alexis atika ba plan na parler atika ba blamba un temps fenêtre etika la ga ofungoma moi ba koti na parler aibi ba plan siko moi to te mazaki belé moi to expliquer que ezaki chaussures na yon to be to teka ba plan so ibi ba chose même chose boson pe ga na ndenge bozila ngo mais ba plan za ndeti chaussures veste lo ba iba quoi ngo to selenze ba ibinga ba plan nga pona nga na mona on dirait lo mo bo zaika nde papa wemba loba babuka ki legal est-ce que bino transformer ngo ba iba ba plan bon il y a ba thème mon côté quoi mais voilà babuka ki legal mais muyi bisko c'est pas wana kokobara so to yibi kota kokobara ezapi yape mabete moni même style to beta ki wana ezapi na style na biso Victoria te to l'accès batuke to ko beta pe logola ba odemba po wana eza ba odemba ndeti mokolo na kokufa nani akolelanga ozo comprendre ya ba détend donc vient absolument couvrir pas beta ba bloko wana ozo comprendre donc to les gars banzela wana biso tout oyibaka ko taba vie ndeti ne pas internet na ba wenge net na ba quartier latin bozo iba maele wana biso okeka ko taba ba kalambai ba jeune omoni ba jeune ba osala rien lelo so otali ba musique lelo komika ba guitare classique ba guitare solo beta souté ba musique ezo daye kwa ndenge via lo afro trap neza la mode te papa te ben mode ba nigérien so olandi ba beti suka ngo solo le lipla côté mo boy biso sko identité na biso tozo bungisa ngo ozo comprendre donc il y a un plan na biso ndeti wenge bimana image ya Victoria Eleison donc wana to ko boya ngoti vient na biso en couvia azwa image ya vient na biso king po azwa ki court ozo comprendre wana masa na ye to donc vu que tano linga te to bafo na ye donc wana mamuna bango
mais surtout beti pe logo la bango ezaka poto la saki to beta pe logo la bango mais bango ce ko ba beta logo la biso ni za faire vous comprenez bango ba beta ndezi logo la biso donc ezaka problème bengaka guitariste mo ba beta nzembo ba Victoria donc ba fali kana viva ou ba beta moi mke na quartier latin adolo ke fois za na voilà que ça est voilà que ça est soko pesika guitariste mo rara seben ici vous comprenez. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Donc tu remis vraiment na souka ya émission na biso au pesi biso programme na bino par rapport à héritage ba production ni boza nango ba live ni boza nango en production mot de la fin pour na ba fan na yo na programme il y a les 15 ko invité ba fan na bino pour na les 15 par rapport ya soirée donc na programme ezana nous 6 albums nazo senga ba vie automobile ba chant basi ça va chant na bango basi ça va chant na bango basi ça va Argentine quoi poto vidé pe boulot gitoko comprends t'es Argentine il est invité il rigole pas basi ça va mbongo quoi donc voilà pour tout vidé pe musala voilà quoi donc programme ezab na tout 6 albums tozo gebeta na rasumbale ça tozo ke nebeta côté moro ya mutunabiso mo donc son excellence Stéphane comme gouverneur côté à mboka mo boye to debeta côté na kin programme pe photo kita kin biso tout na ba massa toi Victor Eleison après voilà quoi donc programme ezana bongo to 6 albums après to beta ba concert après ce album ezati to zara to beta blo akala to beta ba bona to 6 albums tout ça la promotion après tout ça na ba concert to ba concert dans ba voyage ba concert et tout voilà donc wana isa manango après pour na les 15 na bengi batutu bando linga Kinkester na ba ope bando lingete na mena ibika ando se pesa batutu na parler théâtre kutu donc ya moso ba Kinkester mutu ota no théâtre te po oseka ando se ça na ba parler ando pesa tugu na oyemba na ye batutu balinga rave baya de 15 ba yo ganzembo donc banzembo tout ko ba osenga to betela wango après to bengi pe ba vie mususu ba betana ba viva ba ozala wana toujours pour na soutien voilà donc ba vie tout ba vie Jomeri ba zawana ba président Franck Mobilandi la ba zawana vie na biso senior de patra oti déjà loin c'est mais la gina va la gaillard vous comprendre ba massa tout ba Didier Obas ba zawana et puis na bengi délégation na Lille ba na biso à Lille vraiment Pierre Libanga nayebi ko ozala la vie kalonji ozala na Dems Makondo na bossa nani venanga kokongandu parfait mabengele synagogue bienvenue les kaka na ba mère o ba Olanda biso non na ba père nanu Jodel Zampembe ozala wana et puis na ba mère nayebi ki Priska Malunga ozala wana mama Fanny Banuna aozala pe wana ici Lukeni aozala Made Mandiangu pe aoya Nenete Soki Nenete Sauva donc des langues aozala wana on a boaki na moun ba ozala te donc ba ozala wana voilà quoi on a boaki c'est que ba ozala te donc voilà quoi donc après na pesi batutu akini mbote na pesi courage na ba massa tout ba na Kishasa bazo sala toujours honneur y avait na biso Kinkester emenea ba lembate ba continuer mais batika okabula bango tant bazaki soudien ibando sala vraiment bien mais okabwana côté gauche côté droite ce mouvement a bien za sangisa bango et ça la bien biso to na biso ba doyen to la côté mokoto kitakine biso tout ba mona ke Victoria e beta banzemo wana tout ekiti na kin tous à la image moko ba massa tout ya mouvement ba mulo scanto papi barosa sacré kimana Tony Ambozo Eder venanga zoebela Gejo Star nani susu c'est dans coura mutanga na ebiki uta kota na oya voilà quoi il son abossé na ni tout ouais Denison tout là fil à basser ouais donc après balater ndundugu pala balater coloforme malgré Didier Zocha ndundugu pala osala coloforme pour me remplacer ndundugu pala bah Yannick Zenith par Ozala et puis Willy Bondaki Jani bango malaje so liko sela biso album beta sonné logo ya Chalufu hein Chalufu poto to kabona vraiment ngana vraiment na pesi au merci na ndengo répondre à l'invitation na ngai donc
bozo ka son wana vraiment son wana et ça pour ça la plaisir vraiment la base Gare du Nord maître Cortel Mississa maître pas comme les autres bon bi base à Gare du Nord Rosala wana les 15 ba yo ka njembo na bonga ba judoka o vie King Kester atikela bango héritage ya ba judoka nyonso tout et ça sport eza aimé na monde donc asala bango eloko moko boye oyo mutu moko tasala ngona Congo mais ye asala ngo vraiment Tchakuli Bondas c'est betela nga Tchakuli Bondas JC Mwanda voilà Gianni Mangoma de Paka. Okay, voilà, merci beaucoup. Paul Sunga Coiffure, vraiment. Oyoki Gianni Mangoma, moulo scan tout mon vieux. Oyoki Gianni Mangoma, na yebisa ki chose promis, chose fait. Comprendre. Donc voilà. Déjà pour les 15, to bengi ba melomani no surtout ba lingara Victoria Eleison ya King Kester. Oyo atika la biso héritage quoi boya oyo kabilo ko na ino surtout oyo asala na mokili na biso pour na se souvenir na ye depuis akufa boyoka kaye mais lelo vraiment et Rosala soirée moko et Rosa très important soirée wana eza le 15 février de 20h à l'aube oyo bongo organisé na fondation Mirage de Boston. Dans Mirage de Boston, on a organisé soirée droit d'entrée et zanango 10 € plus consommation. Et ça la soirée au coach boye consommation et ça 20 donneurs et ça mais on a vraiment avec 10 € aux ana consommation non déjà en attendant aux élaros la musique il y a bien donc mais il y a action de grâce pour na King Kester et aux ala bongo na église Saint-Laurent na gare de l'Est 75 010 à Paris. Donc de 17h à 18h boza déjà wana pour na ko sambela elongo na banana ye na famille na ye. Donc voilà, on se pour na esika ya soirée et ça bon on a 18 boulevard de la Libération 93 Saint-Denis. Donc pour tout contact, vous contactez Joe Mary 07 53 94 28 58. Pour nos bandes son numéro 07 53 94 28 58. Vous contactez Joe Mary pour la réservation, pour l'adresse, on a surtout besoin, vous contactez Joe Mary directement. Donc, on a bino vraiment, tout ce qui awa, tout comme vraiment, na souka ya émission na biso, na pesi bambo tenangai, na garçon noble d'Angola, bambo sous na Flavio Massamba na Brésil, pas jongué dans l'ami de tout le monde, des salles na États-Unis, yemoro maître Cortel Mississa, maître pas comme les autres. Na ba final surtout il y a JC Mwanda TV na pesibino bambote ba base nanga o baza kuna na Belgique maman Mado maman Petronel na maman Titi bambote bisika bozali bo continuer toujours ko s'abonner bozala de cité tokutani bongo mbala ya sima. Solo baninga bagomi otuna biko